au salaire mingi pe. Mais quand on peut expliquer Bisso, j'aurais quelques questions. La circonstance nini, personnellement, aux gens qui contactent Yamona Mwasi Oyo. Les buts, personnellement, tant que vous avez contact naïe, c'était tout simplement le but ya combat. Est-ce que vous avez quitté que cette femme, quelque part, a un peu la double visage, que l'objectif naïe a plus mongo que autre chose? Est-ce que tu n'avais pas senti cela? Bon, au moni, na wo sayo, l'homme est profond. Abandé que là vous les dans les réseaux sociaux. Naza sur même maman Arlette pas bandé pour intervenir dans ma cambonaï. Oui. Tant tout le monde qui a joué la tobia, azande que moi si tu quand même poids, bah porter une plainte, bah fundinga la famille Tshisekedi, nazo que na justice ainsi de suite, tous en la diaspora, bisopé na kacha groupe to bon quand même tout que le monde aille, tout qui des personnes, azaki ngamote. Tout que le monde aille, tout ici to bon d'accord, ils a ndengwa les a combat supporter parce que Moïse au moni, même moi, si na mobile bako kuvanda randa kumoko pendant 10 ou 15 ou 20 ans, mon mso mona bako swana, moi ça c'est mobile on a eba ki obienté. Au mona mobile pa ipsi moi si on a eba ki obienté, na isu ko eba. Donc bon mon toka komoni à distance. Donc tant moi bandi ko lela, biso ba ke nous to quand même ko apporter soutien à biso par rapport ya ndeko wana. Tant to komi, to pesi moi quelque chose, to soutenir moralement kende na justice le quoi va porter au plainte ko lika malam comment na kuna ba mona ki biso kuna de bango sikoyo ba forcer siko kotinda batuna bango et comme ya koyoka na ba prix ti na ndenge ba komi na dossier ba koma kinango wana e bandaki 5 millions je pense que bino so boyi ma kambango ha nga kuna na lo bango te ti ba suki na 2 millions mais en contrepartie pesa biso ba biloko na ye et ba biloko na ye wana ta ngape na yoki quelque part kuna ngape na ye na beti siko diversion. Il n'est pas vu le coin à bois qui a et le coin est 5 dans ma boîte à bateau qui ça au moins 5 ou 6 mois. Et ça, c'est qu'à tes bilans de boyau qui a un psycho. Donc, tant qu'on va sur un mot, va élargir banquette na bango par rapport à y. Si qu'on va comprendre que va piste tenir sur bazo kende, bazo monake, tous les affronts, bango peut bloquer côté là. Nga biso so to kende qui pour soutenir y ezala qui po azala qui na justice na Denise Nyake ou na famille Tshisekedi. Mais to bon, to kende pour soutenir y. À partir de wana Kishasa a eu contact na ye tanga mona kinga kuna nde à partir ko bakomi ko sala babilo na bango ti ndenge ni balobi papa mama na ye azalaka na Afrique ba menacer ba mama na ye ozo kanate micro fongola micro donc fongola micro c'est bon on avait jeté à peine mutabenga soki mutu aye kondima na miso abatu kaka mutu wana abaluki a changé cela veut dire oh alobaki liboso des vérité c'est comme ça. D'accord, parce qu'apparemment, maman n'a pas menacé na Congo. Tant que ça dit témoignage, Joanne. Tant que maman n'a pas menacé, mais maman, Arlette, oui, bien, avant, oui, bit. Tant que Brada qui plainte. Alors, que maman n'est pas kangi, oui, bit. Ok, d'accord. Je pense que maintenant, sa maman est peut-être. Donc, ce qui a changé, mais tant que Oya Lobaki de Bosso, que non, n'a zui mbongo ici, de suite, vérité des alaki Owana. Oya yeko changé, on est comme le kuta. Parce que vérité, soki mutaye koko c'est balaka, soki mutalo ba vérité balaka. Voilà. Papa Moïse, moi c'est bon. Est-ce que tu as un dernier mot? Peut-être Papa Moïse n'a évité. Non, moi je vais plutôt laisser à Odon un dernier mot. Peuple nézolandaye, ba congolais. Na le barango tout le temps. Na ba obalingaki, na ba obalingaki. Nous sommes tous des congolais. Non, en plus c'est un frère. Alors, dernier mot naïe, ou quelque chose qui veut dire, puisqu'il a ses occupations. Je ne veux pas lui prendre trop de temps. Pourquoi? Parce que ça va être les jeux de questions-réponses, et quand on le voit à tribunal, non, il a dit sa version des faits, ça ne sert à rien de te contrarier. Donc, je te laisse la parole pour Naolo Bamona Yasuka, et puis on va te laisser, et nous on va. Moïse, Nazan a besoin de se justifier, pas à Congolais mon côté. Nazan. Écaté. Faut la micro, sûrement, ça va appeler les bébés. Faut la micro, donc. Ouais. Soki Congolais. Allô, Oginga? Oui, ça va, tu sors là, c'est bon. Soki Congolais, mon kayoka qui n'a vu là. Aïe, retourne une question par rapport à Mbongo. En plus, moi, si on a, Azan la sécurité. Batum sous toi, péci, Mbongo, et Mika Tangi Bango, bon, il n'y a pas de donc, na yé ko se justifié. Na yé ko sa le loko par rapport à bateau yo, bazo komelanga. Bateau yo, bazo lingane ti babenganga parce que na koko soit 50 appels maman, tu n'as pas une explication, mon na kusala moti. Ceux qui n'a vu peut-être 2 ou 3 personnes, bateau baza ba proche to ba pilinga, na pesi bango explication oui. Mais mutu musu soka monike, nazo yamba yete, a mona loko so po, Congolais za ndengini, ata solo la kana yote.
Mais soka bengio ya biete abano mono suspect. Donc biso toza na culture moko te toza na culture moko boya batango bazilika alero dombo bani live babengaka ye vraiment abotika soki na ye pa na yo Moïse na mama na biso Arlette na mona kato sololaka nde na bibona ya na ko kota nga place mususu te bato ba ko sala biloko bombani. Bonsoir, bonsoir peuple congolais. Na yo sala moi vidéo o ya mukie par rapport ya maramio sozolika sur la toile. Na baki na kobimate mais quand même il faut na mettre les points sur les i sur makamususu oyo ezolika pona yo ki ba insulte ba boyer nangana répondre liboso pero Luara oyo asali émission alobi ke ngai naza ndoki naza moyibi etc. Malheureusement namoni ki ndoki nanga te namoni pe moyibi nanga te po mutakanga nga singa na loba vérité azati et nga na principe moko na koza na mutu atandenge ya fininga wana mais soki na komi liboso ya problème moko o batuninga mutu afinga ki wana sali wazongi boy soki na yebi bolamu na ye na obomba te na loba. Je ne vois pas en quoi on a ndoki poto kangani na butu te tozo pumbwa bayoki nga te na sali mutu mabe to na bomi mutu etc. Moni kolobe arabi nga na check quelques vidéos na lobi quelques vidéos parce qu'il y en a beaucoup na ko bando chanyo sauté mais na l'activité quand même bato baza bénéficiaire ya bonté wana ya mbongo à Congo et na linga kina loba lisusu omoni na mokili na yebi ba dernièrement ba binsaki ba photo moko sur la toile appelé rôle warana Nyakero akenda kuna azalaki na ye etc. Je ne crois pas que Nyakero apande kotika pero luara maboko pamba po eza na ba habitude na ye te azana batunyo so na yebi bakenda pa na ye babimara na mbongo na maboko. Mais na koko défier pero luara so akoko bimselanga vidéo ata moko to mibale ya lisungio ya pesa ki na mbongo ya bande kuzo ya ba congolais pa ya Nyakero. Et dans tout ça pero luara zando kité. Mais ngayo na ndima ki ba sunga ba congolais au baki na situation difficile, il a pas eu honte na kilo po linga ki ya sa buzz po linga ki ba yokaye azu courage wana ya ofinga ngai ndoki du moment où a bengi ngai plusieurs fois pour convaincre nga na sa émission na ye. Le monde est vraiment ce qu'il est. Deuxième étape avant on a passé en deuxième étape pero lura oza mutu mo boya mulu ba pe ma Nzambe o sambelaka. En tout cas Nzambe a s'en charger na yo hein? Parce que tu m'as vraiment insulté, tu m'as traîné dans la boue, mais je ne faisais que dire la vérité. Pour ataba bandeli mukili 100 fois dans bandolo baka busolo. Soki na lokuta na kobima zoba, na kobima moyibi, na kobima bwemena moyibi wana du moins les Congolais en ont profité. Donc j'ai béni le Seigneur pour ça. Deuxièmement, na ko répondre au dombo. Na ko yebisa ebo nga nazali criminalité. Nga nazali mutu ya makila te. Yango na vie nga na ko zala rebelle te. Na ko sangana na bato ba sa coup d'état te. Na ya ki lutte ya maloba. Naza pe combattante. Je suis désolé. Naza combattante te pour naza na organisation na bino te. Na ya kana ba soki ba makelemba soki ba nani ba réunion na bino bo sala kate, mais naza patriote. On a décidé na militer contre l'injustice aux les kalambo kananga. Donc je n'ai pas des ordres à recevoir de qui que ce soit. Je vais être bien clair. Naïe le souk souligné, voice soit est authentique, aza conscient qu'ils aient yi. Dire que Denise Nyakero m'a utilisé moi pour prendre l'argent pour na keneko bomaye. Premièrement, je ne connais pas comment on dit Odombo. Je ne sais pas qu'il vit, je ne sais pas où il vit. Naibika kazara na France, menda kunaye na yebite, na France anga na ville nini Paris, oh wapi soki wapi na yebi na ngate. Siko nanga ki na bomo na tombola no téléphone nanga teke allo, Odombo za wapi, na lingi na mona yo jamais. Oya ko mona ngata on a eu ba problème na recevoir en tant que Congolais un point barre. Mais mutu soki ba foutinga pona pesa yo. Elle peut être mauvaise, elle peut être tout ce qu'elle veut, mais Denis Nyakero wana tam ko mota tanga kombona. Tol bata komba bokecho ya tanga me ya yo vraiment je suis désolé ya tanga même pas. Siko arrivé katindanga pour na ko bomayo en tout cas je sais pas idée no yakini ni pourquoi tu veux te valoriser pour rien
Pourquoi tu veux te faire victime? Pour rien. Mais ngai, je devais me protéger. En gros, lobby qui a piégé. Mais malheureusement, tu m'as pas piégé, c'est toi qui as été piégé. Pour tu peux pas venir chez quelqu'un, ou y'a piégé nga tinanda kunanga, na sala qui est l'autre côté, pour que tu na makamba ba rébellion, on a yebi ni d'Adam ni d'Ève. Nga za rebelle, nga maluba nange za suffisant na luba, pour batuba yoka, na mona changement. Mais tu peux pas venir m'impliquer dans une histoire où tu vas au piégé nga. Et aujourd'hui, ma voix est Alibanda. Au moins que Dieu t'a confondu, c'est comme ça qu'on appelle ça. Gisèle Tchal que j'ai considéré beaucoup. J'ai vu vos vidéos moko sali au lobby qui nga na l'accès que ba vidéo nga na zobeta Sylvie. Mais maman Gisèle, franchement, je te respecte beaucoup. Comment tu peux dire un truc comme ça, maman? Nga na yo tokutana ki wapi na l'accès que ba vidéo. Depuis makambo nyo sezobima, je t'ai jamais vu. Tout le monde na ki wapi. Dans la vie humaine, tout le monde en a une fois, na marche au tosala kakuna makambo ba fayulu, na ba pierrette, na ba nani. C'est la seule et l'unique fois tout le monde en a. Depuis makambo nyo subimi, je t'ai jamais vu. Si quoi ba vidéo, ba voice, etc. Je te les ai montrés où? Ba voice, c'est na tindela ki des téléphones en téléphone. Mais tout le monde a ni bona l'action vidéo qui na séquestré civil, voire même na longoli civil inzaka. Je sais pas comment les Congolais n'ont pas peur de mentir. Ça me dépasse. Pourquoi bozo bangate lokuta? Pourquoi bozo lobabo solote? Moi, j'étais dans la vérité. Ce qui n'a comité n'a point le lot n'a publié. Yé maman Denise n'a publié Sylvie. Parce que je peux pas être traîné dans la boue. C'est moi la victime. Beaucoup tombe la mutunda koute. Beaucoup ça la mutumabe ananyo sote. Mais les gens ont besoin de touper au tinda ba selangai, ba live, ba finganga, ba tinanga ba message anonyme, ba salabou. Mais vous m'aviez fait du mal. J'ai dit bien, j'ai des ordres à recevoir des personnes. Ceux qui l'élo n'habitent na tiki, na ligaki na pas na IDPS. Mutanga pexangate. Loba na kena IDPS ba lobite to koko tapana bisote. Mais je n'ai des comptes à rendre à personne pour nazan membre ya parti mon côté. Na côté le maléo na bi na ke PPRD, na télé maléo na ke nani ensemble, na télé maléo na ke je suis libre de mes mouvements. Je n'appartiens pas au naza soki nani, non, je suis désolé. Mais il faut qu'on apprenne à dire la vérité. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité. J'ai essayé de faire de mon mieux pour éviter qu'on s'énerve. Mais vous m'avez traîné dans la boue. Chaque jour, tout le monde va bien téléphone. Maman Sandra, yo imbécile, yo salibozongi. Mais c'est moi à qui vous avez fait du mal. Ngabo tumbeli ngandako. Ngabo luki o séquestré bananga. Ngabo luki bo kidnapper mobile ngabo déshabillé. Ngabo luki bo sabwe. Mais la même personne vous a toupé au finganga. Mais boyebi ke bo blessenga. Et ça na mokili ni atabino mokili ngo za bino nzamba lobite bino de la tiki ba représenter nga légal. Poni bo banga mokilité. J'ai un défaut dans la vie hein. Na banga na ngate. Donc ba grimace ya deux balles wana. Ba grimace à la con wana. Ba live ya ba senzi wana ya ba simba sentir tous les cas. Ngelo bilange lote. Je suis quelqu'un qui j'ai vraiment confiance en moi. Et je suis très sereine. Nana kula ndabilo kwa chini wanate parce qu'il y a donc que bang sangate. Et je suis vrai. Dans la vérité bon matabo kita je reste dans la vérité. Ata liboso ambeli non tema dans la vérité. Nako bambela ka mutuli kambute nako kosela ka mutuli kambute. Parce que j'ai des comptes à rendre à l'Éternel Dieu des armées. Mais juste je voulais vous dire, tous à la vraie. Tous à la vraie, tout tikolinga, pour na buzz, pour bayo kabiso, pour kanalina adere ne loko mobe. Bezon pese kitoko, tese ma beti. Et c'est kitoko. C'est ma bé. Pour na non ya ma bé pena salité. Place bat bo so na bozo kabilo ba crime, bozo kabilo ba assassinat, bozo kabilo ba nini biloko mo saleté. Mais bolinka bo adere ne lo mo yankele boy. Essayez de faire bien les choses. Essayez de craindre le Seigneur, c'est beaucoup mieux. Et pour ceux qui ne croient pas au Seigneur, obami kila bango moko wana. Craignez même la vie. Parce que boyebi ke karmé à la rate. Nde moki kinda bien sûr muto komi moko banga, ba lokuta mo boya okosera bat makambo ba yebi muto na makolote. Mais pour l'argent, vous êtes prêts à tout. Bonne soirée. Kosala makambo ebelisa bango na minzo
Comment expliquer malédiction Silingouya? Les derniers à lobby, à Komalelo, les premiers au. Comment expliquer la Koma Moninga ya Zambé? Bitumba Dinanga, Obimisanga champion.